tokuta makambo ebele na vie mpona mibali makambo ebele mpa tokutana na vie tosalaki mwa kreki mwa na lipasa na nga tokomaka kosroke mibali bango bambongo mpo mobali na nga mobe nalingaka le jour mo bayaka akutaka nga te akutaka lipasa na nga aso mpe lipasa na nga ji abimaka na lipasa na nga naye kokutana na garçon mobe papa Manase soki ayeba biso te ayebi teke toa mapasa toyibaki ye mbongo toyibaki ye na passeport menga nakoki te nakomi mpe mokolo nakomi mpe naposa na bala naza mpe ya ndako yanga moko yango nalingi bavi wana te yango namoni akoya azoboya kotika yango na ndenge malembe namema ngo apo tokata ngo kaka mbala moko osala nini nini nango mama mobali na ngai yo nayebisaki bino boyoka te alingaki nde ngai alingaki ngai naboyi nayebisi yo naboyi kata relation na ye naye makambo tosoli na ndako mema na plateau s'il plaît maman namemi yango mpo mutu adesordre namemi yango awa maman s'il plaît pardon nalukaki bien maman pardon ok d'accord fana na makambo tosoli na ndako yango awa maman fana na non zela na parler non zela na pardon maman pardon maman pardon s'il vous plaît vous allez kimia maman que faire na kuna venez papa yaka nanu papa okuka nini fanda c'est là que tu expliques yo fan maman yaka nanu papa nada monter no ya pardon s'il vous plaît oh papa nini fanda papa nini ngo ngona babilama awa bote pardon awa bote papa tika biyoko musel telemananu na yeno po yeba vérité ok c'est là donga mamdo soli no na ndako o memiango awa fanda kuna olo kute ayo ya après ayo po sala ngapa mobali na nga maman deuxième, troisième, quatrième. Nathalie quatrième on a le barana baki sambalobi baya nango. Quatrième, cinquième. Sixième, septième, huitième. Walangai. Nakamwe papa. Wananga na mela. Ibutai wananga na mela. Oh. Yemana na mela. Mama, maman c'est là maman c'est là pardon fanda na yo c'est là maman s'il vous plaît maman passe ba yo ba sona boité za kimia non s'il vous plaît bino ma bossa si maman ado c'est ba chena bino ado Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 32, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, prophète Eric Kassongo, Thomas Fabien Poi, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Un accueil chaleureux vous est réservé. Waouh! Par un service de protocole de très haute qualité.
de fête pour toutes vos manifestations. Le décor vous est bien planté. Un espace vert pour tous vos banquiers. Un discothèque qui assure. Une ambiance totale. Merci Juleric House. Hey, alors là, Juleric House. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Voilà, 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, c'est que mon père est au bout de ta tête, il est en train de faire beau cabane. Et là, on est au sein de la mission, tout ça, la nuit, on a tout ce niveau connu. Notre chaîne chez Bisso Télévision, émission Malamo, émission à Bravo Jésus. Ça va pas me rendre sur Oyo. Voilà, kaka, baïmaka, partageaka, te rappelle solo. Il y a notre émission à Bravo Jésus. C'est une émission trop spirituelle, une émission éducative. C'est une émission que Christ Jésus avait déjà prédit cela dans Matthieu chapitre 24. Au moment de Makamuza Koleka. Ça va pas me rendre. Merci. Parce qu'il y avait récemment une émission qui. Il y avait vraiment des personnes basilika inango comme une grande dame maman mokolobo kolingangai c'est par rapport oui par rapport à positionnement nanga mais je crois 2027 l'Éternel Dieu fera nous grâce et je dois faire vraiment les mariages oui ça fait du bien tant on s'est émission à alliance ça la bien je le ferai ça dama pas mo la bande konyoso maman Licia Tomboki maman Sandra moi nanga Tomboki et puis maman Laura Tomboki ça sont bateau balinga te maman mingi et puis basilika maman mingi papa ako sakana yote bon c'est une émission ils ont makambo to kutala nango en réalité ya musala bane pas betaki pe dibaku nena na ko répondre moi papa Ricky exemple pourquoi non c'est juste moni tu peux tout négliger mais il faut faire attention à la parole est puissante que le makambo nyoso lelo bato beli baza bloqué c'est par rapport à la parole moi mkia botamaki na ye tata moi mukolo ba isanga yo pe maman lobi papa bale kaka la parole c'est très 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 important dans la vie de quelqu'un ceux qui balo bano maloba mabe yo zo kakango ozo tele melangote ça peut aussi ko ramener na kata danger il faut faire attention il faut na tele melango directement en tout cas ça pas mo ba de konyoso merci na ba cameraman na biso merci na j'espère Kachama batuna inga elle était vraiment malade mais maintenant elle est là malgré l'état de son corps mais elle a quand même venu pour faire c'est un grand travail merci aussi na Israël Monzo merci à notre DT na Kombo Nzoïba Zara Nzoïba Zara et puis Nadeo na régie finale et puis ingénieur Guy aussi na ingénieur Ben Zama Pamolabino notre DA na Kombo et Liliach et puis à tout le monde à toute la personne au Lingaka Bravo Jésus surtout qui n'a pas fan na biso surtout na mutumo komaka l'abonné les plus actifs que Dieu te bénisse vraiment abonnement vraiment Zama Pamolayo ya koleka bande kwa Johannesburg partout communiquer très important très spécial de confirmer mois de mars les 25 les 26 tous en Lubumbashi. Il y a des spots publicitaires, ils ont les cas Oyo place de Rosala, salle de fête, et contenant plus ou moins 600 personnes. Et je préfère que, en tout cas, Bandekwa Koluez, Bandekwa Lala, Bandekwa Likasi, mobilisez-vous, Boko Mawana, Bandekwa Teke Fungurume, Napesi à mon fils que j'aime beaucoup, Nakombo Samuel Bika, il y a besoin de yo. Tout le monde,
Bozalana, Dieu va se manifester puissamment. Je crois que le prophète Eric, pourquoi quand Kishasa, tout le monde doit témoigner. Et maintenant, nous, Bisotozoya, vraiment, nous avons besoin de contribuer parce que jusqu'à présent, tous les salles, maintenant, aussi bon côté. Et puis, il faut un instrument. Il faut pas musicien, bêta. Vous avez besoin de contribuer. Au PESA, pour que bateau, babeta, journée les camarames, contactez Papa Chic, contactez Thomas Fabien, contactez moi, contactez Maman Lydie. Et si tu as une contribution de les faire, ça là, en haut, instrument à la malam, puis la journée à la malam. Je crois que les avant-midi, Dieu va se manifester puissamment dans le Lubumbashi. Comment le quoi n'a se manifester. L'éternel Dieu est au rendez-vous. Là, je vous dis ce qui est clair. Je suis clair. Je sais comment Dieu opère dans nous, naïbi. Merci. Na bande connaît ce peu baye qui mukola jeudi, ba monaki, ba mbeleka qui de délivrant des démons ba lobule manzo tabato, bo monaki mutaye pendant beaucoup de temps tambola raté. Je priais et puis moutana a télémi à gang batba. C'était terrible ce jeudi là. Nzambe a se manifesté qui. Tous là yo, surtout mi bato Lubumbashi. Après Lubumbashi, peut-être ta frère d'ici après frère d'ici de Braza, Angolais puis Angola, ngai moko prophète Eric. Nous en a pays moko ya Europe ngai nous là d'ici là déjà nous a visa nous là nous ya pour 6 jours il y a pamba total la commande des choses doit évoluer puis na zonga et puis to ya sikoyo l'équipe mobimba mbashi to zala bisonyoso mama wecha kozala Thomas Fabien kozala mama Lydia kozala ngala kozala Delemba kozala toza une équipe ya 8 personnes to yan Lubumbashi boya ebele na aéroport bosa escorte ne bosala ka tour okuna bosa biso nzamba kose manifester en tout cas puissamment. Je suis pas seul. Je suis avec une dame. Je crois qu'il y a une rapide qui ça beauté. Il y a l'uniforme pour les mamans veuves. C'est ça. Mayango yango yo. Le 8 mars, ça sera un dimanche. Tozana viaz a 27A pour tous les mamans veuves. Olingi, maman veuve va s'appeler na yo. Uniforme baroulate yango yo. Au sommet, maman veuve, contacter maman witch, uniforme yango, aux amis, aux amis, puta. Nzamba pas la maman moko, atinda maman puta pour la maman. Na tanga comme la boya, papa kotanga comme on a gâté. A boya qui vraiment, na tangi pété, mais yango. Contacter maman witch, pour na liputa ole 8 max, maman alata, alia PACP là. Si peut papa barozala, je crois, au sommet peut se totongit. Tout ça pour un peu accompagner ma maman. Mais moi, vraiment, les 8 mars, les un peu moins passent. Encore pas des matchs dans le terre. Les un peu moins passent. Mais tout ça, l'imbéla, ma maman, aux gens besoin de somba, aux gens besoin de prix, il y a les poutaoyo, contacter maman, witch. Il y a les pouta place au somba, aux gens besoin de 10 maman, 20 maman, au salon pour que le dimanche, manifestation de maman. Moi, j'ai besoin de maman balia, bamela. Vraiment, au salon, nous avons pas boulot. Mais toi, la vieille avait cette A. On se met la maman, les pouta, venez là-bas. Maman ucha kozala wana na ba ibla zanga mokote na maman moko aza awa mote maman boni comment on ça bino ba sawa ba problème hein bana ye ba ça na mwana ngamo ya moi si c'est une prophétesse Sarah ma fille que Dieu te bénisse beaucoup moi si à pasteur moi munene na otanga te ayibi maman Sarah le munene ngao makasi non que Dieu te bénisse beaucoup je rappelle la maman Sarah. Mais non, il y a un problème avec Sarah. Presque la majorité de Sarah va avoir un problème. Il y a un problème. Combo, tout ça, par rapport à Sarah et à moi, c'est Abraham. Il y a un peu bino. Tantôt Sarah, moi c'est Abraham. Tantôt, hein? Ok. Tout ça, là. Zambé, ma coquine, nous sommes plus merci. Tout ce qui m'a dit, beaucoup na yo, ça la mettre absolu, na comment on est soumis par la foi, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Maman Sarah. Oui, papa. Bissoye. Merci. Bravo Jésus pour makambo elekele nga namonaki nga moko na okokate. Na okokate sengeka na ya a. Na ya po magi na kombo Sarah mais toi ma passe. Ah, wali passa? Nani yaya? Nga yaya. Ah, on se souvient leki. OK. Tokuta makambo ebele na vie pona mibali. Mambebele pas tokuta na vie. Tout ça qui moi crée que moi na li passe nanga. Toko maka ko sroke mibali. OK. Baba bambongo. Po mubali na mo bina lingaka.
le jour mo bayaka kuta ngate akuta ka lipasa nanga asompe lipasa nanga ji abimaka na lipasa nanga epesa biso pasi lek totalaki nde tomonaki tobi te topesa so confiance na mibali te nde tokomaki so tozwi mobali tokobima na ye te toyibi ye vi na biso ekoma bon mais naye kokutana na garçon moko boye papa Manassé nalingaki vraiment mingi nalingi mingi makasi nafandiki natali vi oyo toomene na ndeko na nga nakoki yango te yango esengeka na ya awa mais nde toovivre na papa Manassé soki ayebaka biso te ayebi teke toa mapasa soki mpe ngai naza tokutani na ye soki mpe lipasa na ngai aza akutani na ye tosalaki kaka boye ayebi te nde toyibaki ye mbongo toyibaki ye na passeport mais natali nde mobali yango na ekoma olingi makasi nakoki te mais lipasa ayebi mpe te lipasa ngai ayebaki mpe teke nga nango ya awa mpo namonaki ngai na ye nde azalaka moto asho nakokoka te korange likambo oyo nga moko nakokoka te esengi na ya awa yango na ye mpo nalingi mobali nanga makasi nalingi makasi mais lipasa nanga akomi susu na lipasa nanga mais ya yebi te mais biso datu biso mbali toyebi mais ndenge nalingi makasi nga tolinga so lipasa nanga epesinga vraiment pasi yango etindinga na ya awa donc mobali yango alingaki yo to alingai lipasa na yo alingi ye ngai mais ayebi te toza mapasi ayebi te boya mapasa nde bokoma osani bajona parce que ya deya eloko mosusu bobongisaka yango parfois badéception na yo so yo nde olingi oarrete yango olingi mpena bolingo moko vrai et puis oyebisa mobali wana ke tozala mapasa yango oye awa po oyebisa est ce que abima déjà na yo limbisa mpo na terme bon question déjà mpe motu moko te na te eva koandimaka mpe te mais yo mo omiyebi okokosano bato mes conscience eza oyebi pourquoi mpo mutu andimaki abima na vraiment nayebi te wana fo ozala mongo wana fo ozala mongo mpo ndima mais kapa otuna lipasa na mpona otuna ye mpe koyeba sui mpe abima deya na ye bon mpo tokutanaka soki basorti soki aye epa na nga tokei soki aye epa na ye tokei ye nde nayebi te bon wana basorti bon bandeko balandi je crois tomeka mpe par rapport il y a d'autres langages je peux pas ya koloba ngo boye par rapport en public mais bon comprendre déjà que même si natuni mpe ndeko ozotala nga question kondima mpe kaka te mpo eza mpe tv pourquoi pas ozali te na olio ya mpona nini te obengaki lipasa na yo koexplike ke lokola tosalaka bagene mobali oyo mpenanga nalingi mpo alingaki nga oleki oya awa soki na ye ya po pasteke lipasa nga aza moto ya brutal ye azolinga te totika ye azolingaka tomemaka vina nde tomemaka kaka me nga nakoki te nakomi mpe mokolo nakomi mpe na posa na bala naza mpe na ndako yanga moko yango nalingi bavi wana te yango namoni aka oyo azoboya kotika yango na ndenge malembe namema ngo ka apo tokata ngo ka mbala moko nayebisa mpe mobali ana verité ke toza mapasa mpo yayebi te ok d'accord nango na baquestion bela otourne te parce que tu as pris de la décision de laisser cette vie quand la personne t'anima tika vie wana bato na baquestion belebele te epo de okomplele ya mokolo mpe na bezobala oza mpe na kosa foye na yo vie wana lipasi olingi osui te olokata bani balani je crois ce n'est pas quelque chose ya kotuna na baquestion belebele bolandi ndenge aye bolandi posa na ye tokosala oyo ndenge alingeli je crois cause la décision boye je crois il y a beaucoup de jeunes filles toi tu fais seulement à China ozana besoin kaka ono ngani mobali mbete ngalo baka mokolo na kozwa mwasi ebisinga keno oza mbete hôpital ya mukona ngano toka bwani comment c'est possible toi tu commences à oyeba ngani na mbete hôpital par rapport à quoi idée on est où tu wapi carrément na tumoli mutu moko na bina olubango il faut pas dire ça mobali mbete hôpital mobali qui tient quoi voilà ce sont des termes et où t'as wapi comment tu peux comparer la mouton dans ma série ligne na yo ozo qui tient quoi so moni mobali bazaka camarade notre mobali ko peut se confiance qui t'a dit j'ai béni une fille bon
pas une fille. Bon, pour moi, c'est une mère. Pour moi, c'est une conseillère. Pour moi, à chaque fois que moi, l'homme reste l'homme. Que Dieu te bénisse beaucoup. Toi, n'est-ce pas publicité, c'est mon autre zone. Bana ya France mobimba shalom nouvelle ezali ya malamu na kozala na bino à partir ya le 7 mars ti le 14 mars kati na Paris pour na ba délivrance ya moko na moko koleka en privé des fois ezalaka très important ya kosala ba délivrance en privé pour na ko permettre biso ko kota profondeur ya problème na yo pe source ya problème na yo to kota ki profondeur pour na bana autiste babikaki to kota ki mobimno pour na bato ya sans papier bazui ba papier to kota ki profondeur pour la bata maladie babikaki bino moko botala ba témoignage. De toute façon aux ans atala kango mingi na ba YouTube na ke délivrance en tout cas tout 5/5 ya Moïse va vivre le fara au monde mais aza eloko na Nzambe Moïse a eloko na Nzambe commentaire ya te na yenga mo na vivre na monde na kina ba doubler na makolo na minute nga yo na telemi en tout cas tout va bien na ba tension ekei Moïse a eloko wana et puis na prophète Nzambe Moïse a osala na mo na sentir papa donc na tension ekei na sentir donc papa Moïse a eloko na Nzambe donc azali prophète aza eloko wana nga moko na ye en privé na vivre yango donc commentaire ya te boya na ozana bokomona eza kutia koloba te donc voilà ezanga mo frère junior merci en tout cas na ozana naye kokumisa nzambe ozana parce que nayaki participation ya délivrance en privé et puis kozonga na nga na ndako nasengaki nzambe apesanga mosala fixe parce que nazalaki remplaçante napesaki requête na ngai papa Moïse abondelaki mpo na ngai et puis kozonga na ngai na mboka na ngai nzambe aye kosala bikamwa kaka moninga tozalaka na ye alobi ye azongi mboka na ye apréféré awumela kuna atiki poste na ye balobi madame yo mpe kaka tozo remplace ye nzambe ozana oyo nayaki kosambela oyo nayaki koluka délivrance asali changement ya poste na facilité nyonso yango na ye otatola nzambe wana bible elobi soki nzambe asaleli yo il faut opesa témoignage yango édifie peuple na kati ya ozana na okumisa nzambe ya papa na nga Moïse azwa lokumu nkembo masanjoli na miracle oyo asali kati na bomoi na ngai mpona baoyo balingi kozwa baplace mpona délivrance privé contacte mama Thérèse Matondo boya ebele mokolo wana mingi kati na bino bakobika bana ya autiste bakobika bato ya sans papier bakozwa bato ya maladi bakobika bobenga mpo batia bino na liste ya délivrance le 7 mars eti le 14 mars nazozela bino na moto kati na nkolo nde bokotina ça fait 8 ans nakanga masuba te masuba ekanga te to soma na yoki posa masuba il faut que non c'est-à-dire na ko kanga masuba te même pendant 2-3 minutes et obima kaka bimi para moko ebesi na bana nyonso mais nzambe asali na leki na délivrance et pas papa prophète Moïse Makoma papa prophète Moïse Makoma abondeli pona ngai et le même jour à la même seconde masuba ezotanga susute nde bongo na ngabo masuba ezanga susute gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth il y a Hosanna ministre international il y a papa Moïse Makoma mbote bana nzambe nyonso eza ngai wabino mama Lydie Mukadi na ye kobeta porte ya mwana nzambe nyonso kolesa baorphelin kolatisa baorphelin ozodefisa nzambe ntango ekokomela ona moma moko ya pasi okoyebisa nzambe kaniselanga lokola eza parmi bapromese na ye asalaki akozanga te kofongolela yo manimisa ya lola akozanga te kokitisa lobiko na ndako na yo na misala na yo akozanga te kofongolela baporte akozanga te kobukela yo bahotel oyo etongama depuis bomwana kino na ntango oyo okomi na yango molimo mosantu accompagné et touché mwana na Nzambe moko mpona kopense na orphelinat. Bravo Jésus. Nous qui mangeons à notre faim, les orphelins n'ont pas cette chance. Faites vos dons. Orange Money, plus 243 18 89 886. M-Pesa, plus 243 82 01 22 226. Airtel Money, plus 243 97 666 66 04. Le nom Mike Mukadi. Orphelinat Bravo Jésus, chaque enfant a droit de briller.
Merci bandeko balandi toto dans la sport publicité pe na sport na biso ya Lubumbashi nzama pa mola bandeko nyonso. Merci vraiment kolo pa mola bino surtout que dobeta 7 mois mingi pour la maman veuve ba maman oyo bazara veuve ba maman oyo to aussi bien que les 8 max tozala na orphelinat Bravo Jésus to fêter la ba maman liputa yango eye ozana besoin ba prier liputa oyo bengi maman oyo to bengi maman ledi ba on ba yebi sombe maman sombela ya la tamela asala mukola to lia ensemble na bango yo kozala bien makasi. Vous avez besoin de melanga, vous avez besoin de pas prophète tu as besoin de poser à la wana. Vous avez besoin des fois idée quoi qui chassa que o yaka yango. Liputa ngomoni. Liputa ngo yango. Hein? O te, o ya pape mouchoir. Yango. Yango. Liputa ngo yango. Ya kitoko makasi, il y a une forme pour le 8 mars au sommet maman, ça nous fera tellement vraiment malamu. Kitoko makasi. Ça lango, nzamba pa azanto pambola yo. Maman Sarah, tu es ici, papa Manassé. On a une vérité qui est bonne, pas ça. Tant avant de sporter, rendez-vous nous sur la table périque pour ne pas y aller. Mais les lois ont le période à la boue, pas y aller. Les lois qui ont deux ans aussi naïe. Les lois de Penozo Katama, parce que là, il y a vrai et Manassé. Est-ce que Manassé a il passe à la hauteur? Te aligné ngande liboso. Beaucoup de nani wapi? Tout année na lemba. Na lemba. Alingio malgré ba persil na yo asepela na yo. Abanga yite ko za chel. Toza mutu ya na otanga kombote abanga yite. Te abanga yite. Siko yena mana sala ngani? Aza musicien. Ah musicien. Boyiba kembo na passeport. Boyiba kendeni. Maman. Beaucoup de nani wapi? Tout année na lemba. De bolingani. Vous savez combien de temps? Je sais kaka 1 mois. 1 mois pamba. Yo lubi nanga 1 mois butiko yeba na tema mabo. Ah na kanyi ka parenthèse na bo okota. Na bo ina lingite 1 mois. Na mutu. Na ndo mona bozali muta show. Tika mama tika okosa biso. Nde obengi Manassé a expliquer que bozaba. Bo ma pasa. Pas yeba vérité. Ayeba vérité, pour yeba nana yiba kisaki na ye, na oni na ye. Mais oza bolingo ne vrai. Yango lo ngoli périque. Ngoli périque. D'accord. Badi balandi, je crois boyo kinuka. Beaucoup de choses papa Manassé rapidement beaucoup de choses le quoi ça commis bah c'est ça commis beaucoup de choses papa Manassé oh bon papa Manassé non mi bino ne boyo kate ah osani ni nango maman mobile na ngayo na ebisa ke bino boyo kate alinga kinde ngai alinga kingai na boyi na ebisio na boyi kata ke la sona ye na makambo to soli na ndako memo na plateau non s'il plaît maman na meme on pas vous dire ça très maman na meme on awa maman s'il plaît pardon na luka kimia maman pardon OK d'accord fana na maman to soli na ndako awa maman fana na non zela na parler non zela na pardon maman pardon s'il vous plaît oh vous allez kimia maman que fana kuna venez papa yaka papa yaka nanu papa okuka nini fanda c'est là que tu expliques yo fan maman yaka maman yaka nanu papa nada monter no ya pardon s'il vous plaît oh papa nini fanda nanu fanda papa nini ngo na bilama awa bote pardon awa bote papa tika biloko nzulu telema nanu na yeno po eba vérité c'est là c'est là ko mama tegas papa fana papa non c'est là non fana ba yelo mai papa yelo fana non mama fana te papa fana non donga mamdo soli no na fana kuna o memengo awa fana kuna olo kute ayo après ayoko sala ngapa mobali na nga maman maman pardon fana non s'il vous plaît maman na badi pana yo okoto beni Sarah zanani Sarah il passe nanga oh bino bani bo oh vous avez pas ça comment passe papa nani ya nani leki ngaya tala botu kana mo sama ngambo ngana omona bino bozo toi ma passe biso mibale donc yango biko la ta periki toi ta periki biso mbale papa fana nan papa zelananu
Zela nanu, Zela kas. Papa, quand on a un bouton. Moi, maman yo luka. Moi, maman yo luka. Il faut vérité yebana. S'il te plaît. Maman. Papa bayoka. Maman passe à bayoka na bayoka il passe à nela chobo. Ya sali mabe na asali nini. Mabe na obebi sa vina. Fanda kas. Fanda pas de problème. Papa. Nous allons la kimia. Ba on peut ça mai. Non. On peut ça mai. Mondo taboui. Si on peut ça mai mbamo et ko ça ba problème. Fanda kimia. Za mobali a sa jitana eloko mote mbala yo kaka. Zela kasite. Continue question, pas répondre. Vous lui répondez? Et fan de psycho bien. Maman. Oui, papa. Mutasali biso to comment ils maman Sarah? Hein? Sarah yé. Nga Sarah ben non. Sarah yé ngande non, nga Sarah te. Ah bon? Siko yo no ngoni selu ne obimana nani? Te ko babongo te. Natuni oma Sarah ne nani? Ngana bimaka na Sarah. Mana Sarah? Na yebi Sarah na ngaza lipasa te, na yebi Sarah na ngaza mutu moko. Est-ce zela? Tu vas faire la kimia. Tu veux avancer? Toi avancer. Merci beaucoup. Maman Sarah. Oui, papa. Global comment? Nga na yaki apo na loba vérité po na baye. Longola na ko ba vérité. Na ko na posa na bala. Na lingi ba via na teke ya ko skoka kaka loba. Yo poko loba za kimia. Ya ko skoka kaka bato. Yango na ye. Manasa mobali na nga tokutana na lemba. Alinga nga liboso. Mais na moni biso bato yiba passeport na ye na mbongo na ye. Na lipasa na ka. Na moni ke kona komana bolingo na nga makasi pa manase. Po ba to linga tusali emo. Na muito komi na bolingo makasi na lina tika nga makambo mais na kambo isu na kanisi ke baza sute ntoka nde ye akomiso pa libala ya solo po na yebi ka linganga ye pa yebi bien ka linganga mais ya komiso libala ya solo nga na bengi manase mais na kambo ba to kota na ye yango na ye po na kata likambo on okosa Sarah okosa Zela pardon Zela na iba ngopo je to salaka ye pande ko iba to iba naka eza jeti ole to sali ba je lengo baluka nga na bongwani na charge obongwani to kosi na komi mukoya so obongwani to sala ngoti na suka na ngali na tika alo kute Sarah Zela na malembe pardon papa Zela to ki malembe Zela kimia yo ba iba ko passeport papa ngana yibi passeport ebunga nazana mwasi na tuna pe mwasi na nga Sarah na zana passeport na zana mbongo les journées yango nakenda kozwa mbongo ebele mpona nanga mesien nazwaka bambongo bato ya badedikasi ezake naza pe na studio nazwa bambongo bato naza na passeport yo ebika vi na biso mobali nakutai na mwasi na nga nabi te tofanda ata quelque part tozwaki mpona roti toke tofandi tobandi mpe omela nase ya sentiment na meli ya liboso ya mibale ekomaki kamwa nazwaki mp 8 les journées yango tokei na Sarah todeplace na Sarah totamboli tokei place oyo esengi ya fo tokende toke mpe tofandi esengaki kutu fonaki olala place nalalaka aexija ngai te na ndako natali ke mwasi nalingi nasepelisa ye naki olala place alingi nakenda nakomi mpe na ndako yango papa nakomi na ndako nafandi mwasi ayambanga mpe calme nakenda mpe kosokola so naozonga bien nakenda mpe kosokola kozonga ya kosokola boye nde nafandi mpe nafona bomisa mpe biloko na ngai eza biloko na ngai eza ndako nga afandaka te natala boye mbongo naza nango plus de $300 na passeport na nga namona ekosude nazwa vertige na kata ndako wana nalala mpe lisusu kuna te natuna mwasi alobi ayebi te siko finalement nakotuna nani naaka na mwasi aana leki te aana mwana te wana siko notuna bamire et après wana nakanda wana na kati ya butu wana nayebisi ye te naolala lisusu te
Mais voilà, c'est là, je crois qu'il place au Fanda qui peut-être Koyaki, peut-être. Voilà, c'est là. D'accord, merci beaucoup, papa. Je crois toujours qu'il n'est pas moins. Donc, tu as Sarah, Sarah, ça qui est pas ça. 15 jours, Sarah Bété la qui est à vous savez combien de temps? 1 mois. Au cas où tu as l'histoire, il passe là au Moroté. Mais vous m'avez dit beaucoup de temps, vous savez la mamie. Na Sarah. Opportunité quelque part. Tout ça on a besoin d'hiver. Il logo au mai et comment ça la mai pas si dans son na tala kabu. Mukolo mususu so na Sarah. Sarah mila première bouteille, deuxième bouteille, troisième bouteille. Au moins na so na luna ba sa 4 bois boy mais. Au moins na mukolo mususu au moins na ke tout un objectif première pinda, deuxième, troisième, quatrième. Nathalie quatrième on a le barana baki samba lobi baya nango. Quatrième peu cinquième. Na na chef sixième, septième, huitième. Wanangai. Nakamwe papa. Wananga na mela. Ni bouteille wananga na mela. Oh. Yengana na mela bouteille. Mama, ungo kosa. Mama, c'est là. Maman, c'est là, pardon. Maman, fana na yo. Papa. C'est là, maman. S'il vous plaît, maman, pas ça va yo baso na boité za kimia. Mais ce que tant yo benga kapeta zonge pana yo par rapport au téléphone. Numéro ni yo benga kapo moto yamba pour comprendre que il y a 2 bouteilles, 3 bouteilles. Parce qu'il y a benga. Raconte nous se écoute dans le téléphone. Numéro za kana no benga. Tout justement na benga kana numéro moko. Na benga kana numéro orange. Tout justement un numéro na bango 080. Ngana to sela non c'est moko. Bino ma bosa si moko. Ado c'est ba chena bino. Moko. Ado ça dit ngana to sela téléphone moko pour ne pas le tromper batou. Ngana to sela téléphone moko. Bongo mwana bota kuna na matadi kuna bota mobile nanga. Yo bota mobile nanga timo senga ba pardon na limbiso mwana na 8 ans. Aboni boyeko. Ngana limbisa yo. Oyebisa mbala ngo vérité. Ngana on changer. Ça dit quoi? Non, s'il vous plaît, maman. Pardon. Ça dit s'il vous plaît. Papa Guy, je là s'il vous plaît. Fanda Kimia. Maman, yo na bonoza clair. Par rapport à maman Sarah, yo comment nani? Non comme na Naomi papa. Yo le lo skolo bino na clair. O talib na usinga na Naomi na Sarah te. Ngana Sarah te ngana Naomi. O ebisa ke ingande pena Naomi nga Sarah. Ngana Naomi to sala na ye. Ba sentiment nyonso na kumisa yakala kamenga apesa. Mama papa s'il vous plaît, papa. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Zan Kimia. S'il vous plaît. Na yende po ya yeba vérité. Ayeba vérité. Osali emo kumisa. Otia ko bimate, me ngana bima na ye. Ngana bima kanete pona se ka bala. Abalo wa. Ya bala. Bo bo misa mutu apamba. Nazo se la bala. Ya bisa mama mwana otika matadi. S'il vous plaît. Obota ozokoba obota te. Je l'aime so papa oyo, akoyo ku frère so pamba. Bimisa ino pardon. Bimisa. Bimisa. Oza problème. Pas yeba vérité. Papa. Pas yeba vérité. Bon vérité à moi no bombi pour. Tina suka. OK. Non. Okufa mama okufa zati. Manase. Nazana ba passeport na yo. Na $300 na yo onga na yiba na ngo pesa yo. Bilo oneza linga seblo ne pa. Tapa mona ke aki na bolingo no tengo na bolingo. Nazaki na bolingo. Bolingani. Oyo kanga mobile non choto ba ke bolingo na ye. Ngana yo ndeto tiki makamane pesila. Esila ko skokra mi bala. Bolingo zande ngana ba ye na ngai. Ona garda. Yo benga poto yiba. To tika te. Yo benga poto yiba. Na ngana mayele na garde ba biloko wana. Wana na mimi pesa ngai ide wana. Yo mto pesa ngai wana. Ngana benga mimi pesa ngai ide wana. Yo mto pesa ngai ide wana. Lambato nini? Fernand. Yo artiste nini na mwana. Wa ko porte malo des artistes wala ngona bilamba babina bongo ha? So liweye eta la artiste. Toi artiste. Zana Kimia. Non, Zana Kimia. C'est là papa. Bon, maman Sarah. Papa.
Maman Naomi. Oui, papa. Nana présentera moninga au mobile nangai. Ngai. Yo tu vas présenter ngai alinganga liboso na Présentera non, Zela Malembe. A présentera côté za mobile nae. Eza je papa to sala. O bosa nombale. Oui, po yé penda zana asalango. Vike ba comportement mibali to kutana bango ba sala biso to yoka biso mbali ya kotika te. Ka to sala je so ko mo ba. Ya je to sala. A présenter nga te soka to kutani boy nga pe na obenge na olinga ye. D'accord, fanda kas. S'il vous plaît. Papa, talangai non. Papa Manassé, les deux Obazaba malfaiteurs, les deux femmes ici. Donc ce sont des choses, c'est-à-dire c'est ça leur travail. Hein? Omoni oyo luki. Hein? Yo muto luki yango. Non. Omo so container aussi na nzoto. Maman. Yo mani Maman. Oh, maman, yo qu'est-ce que ça y a na yo mais quand même. Oh, maman. Amoiba mobile. Maman fana. Amoiba mobile. Maman. Oh, maman. Maman, talana batu. Talana batu. You don't know mobile. Papa, c'est pas bon. Maman, awate. Maman, biloko awate. Oh, ya bingane azana na suki so. Maman, fananan. Maman Sarah, s'il vous plaît. Maman Sarah. Attends, bimi ah. Papa, ngai awa relation est soutée. Relation awa est. Ngapena na posa no te. Pour le biki a copé sanga. Na yo. Justice n'est pas. Non, c'est là non. Oh, maman, biso ko. Sandi soma kila. Fananan. Papa bini? Papa. Oui. Nana besoin sous la relation mon côté. Où est ça déjà pour bon mutu? Oui. Au moni passeport nganda le biki a nango. Nana besoin que ça n'en doit pas. Justice n'est pas pour la biso. Ce que l'on a koyebisa yo hein. Pour un conseil. En tant que nom de Dieu. Na bango so mbali mto bale bango azati. Ezaki ba j'ai toujours ba yo moko sali. Bible dit c'est que l'homme a semé, il mentionnera. Le colo s'il vous plaît. Eza ba jeté oyo sala kiti. Mais non parce que na komono bo ben bolingo na bango. Ezaki ozaki. Yana lobi. Yana tunoka question. Na tuno question kasi. Nabi na tuno question. S'il vous plaît. Na tuno question. Sarah. So na Sarah so na Naomi. Ono futa bongo. Lingenga yote. Fanda. Mobango wele na. Na wele na yopo mto. Yo ndokota kaka. Bokota bino kwendeni. Nga benge okoti ndeni. Mama. Mobango linga ko fanda me maki ate. Fanda. Aucune question. Maman, s'il vous plaît. Maman, Fanda, Zela, pardon. Il y a lobby que madame Baye na yo botani. Abota papa na mo. C'est ngé pardon non. Ça dit ba que c'est la haine. Ba partager bolingote. Yo te ba bolingo makabola ngona mutu. Nasa bibamba ne ba bima mobile nanga. Mobile achela amela sika chele mina ponga la ka. Alors. Siko bino mbali. Ya on a bien. Le exagère. Oh papa bana fanda ka comprendre que to sali. Fanda. Zela papa. Zela. Nasa bibamba ne ba bima mobile nanga. To bima na kabongo. Ni solo mo bete. Siko mais une décision ka pona manase. Ndo krake. Na kati pona linga manase. Manase. OK. Na wele la pona linga ye. D'accord. Pardon, merci. Papa Manassé, il nous a mobile. Secret en goyo. Biso to kata te. To ti de kopete. Olobini. Moi de la fin na miza bi papa. So bona besoin bomu ni ben na ngaya wa. Na makabo yo ce qui est famille. Passeport c'est la Suisse. Vous au kan salani. Non, bale bane. Il y a lobby qui il y a aux hommes sa passeport na yo, azo sa mo. O kan sera muyibi mutayiba ke o kan sera. Il y a za bolingo na yo. Il y a pas bi question na personne zo te parce que za na bolingo na za na besoin. O bala yo. Sikoyo, au lieu to ke na justice ke maman, passeport na mbongo za. Yana ndako. Est-ce que sur ces missions on peut aller prendre ça et raison c'est là. Il y a problème té papa. Il y a problème té. Merci beaucoup. Pour la mambo bolingo, oboya olinga na Italie bisote. Bisolo to sala to pesa passeport na yo. Nambona. Le quoi mano mendimi. Oboya bango.
oboya bango te wana et dépend na biso te le rose bolinga non biso problème te biso l'essentiel que nous avons déjà compris lokola mbongo na passeport ezali biso to lugara uzambo na passeport to tozongeli soki akolinga soki nani biso tali biso te bandeko to soki apona lelo maman etala biso te madame papa yo kufela bato lo avantiga papa papa bisa ba libana mama awate Bravo Jésus Ministry organise 2 jours de prières intenses du 25 au 26 mars 2026 de 8h45 à 14h juste. Sous le thème Remise et reprise. Venez passer des moments forts dans la présence des dieux et expérimenter ces miracles. Jésus! Il y a un miracle maintenant. Yes. À travers ses serviteurs, car c'est lui qui est capable de prier et capable de tout. Retrouvons-nous dans la salle polyvalente Atomium, numéro 30D, avenue Kapenda, coin Kimbangu, dans la commune de Lubumbashi. Comme orateur, Thomas Fabien Poy, prophète Eric Kassongo, Maman Lydie Moukadi, servante Clarisse Ouechi, venez partager des moments de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Juduric House, nulle part ailleurs, Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan, numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amneni, t'as la trône ya ba marié, à table ya boui. T'as la ba verre na biso, verre à champagne, izali, verre ya vin, izali, verre ya maï, izali. Et pas la biso, ma pesa un champagne na verre à maï, parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, mais événement balinga l'espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki, ba mariage na biso to. Parce que tous merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House. Et tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi, si tout le monde est au bout de ta tête, il y a un côté qui est beau à boire. Et là, on y a aussi la mission. Ah, tout ça, la nuit, on a tout ça, on a connu. Chez Bissot Télévision, la chaîne qui vous ressemble.